Mbote na bino balandi na biso oyo bolingaka mingi émission na bino na kati ya chaîne oyo tindika eza ya bino moko chaîne na bino oyo makambo ya politique eloba maka wangai wa bino José Matuvangwa, communicateur IDPS mwana manianga lelo tozolobela mo ba point ebele penzate mais sengele bana mboka bayeba makambo ne kolekaka pona makambo ya mboka na biso esengeli koyebanga na kolobela mingi surtout mobembo ya papa mokonzi kuna na kati ya Londres na kolobela mingi mobembo ya papa mokonzi donc communication sur le voyage du chef de l'État des points de tokotele mela mingi na koyeba na kokende ko frôler donc kozwa muke na tina na mise en place mise en retraite ya ba officier supérieur ebele tokolobela bino pe ba nomination ya sika wana kolobaka ke musala kotambola kamalamu ala ta mukonza mboka na biso atindika o tosengaki yesu ko mikula tindika na yo papa tozana posa tindika nde tokolobela pe Kinke Mulumba contre Antoine Bochili makambo nde yeli bango tokolobela kaka na kati ya émission na biso tindika papa Patrick Mouya ya toujours lui mais siko na ndenge ke aza contre ba journaliste indiscipliné papa ministre de l'information papa Patrick Mouya contre les journalistes indisciplinés to bandi masolo na biso ya mukolo lelo mokonzi mboka na biso asalaki mobembo mokonzi mboka asalaki mobembo kuna na mboka ya Londres asalaki mobembo nini akende kosala nini pe akende ki pona nini ezalaki 9e édition yende azalaki invité d'honneur na 9e édition na sommet d'Afrique ya 2022 pour chaque année basalaka sommet Afrique kuna na bamboka ya poto pona kosukisa année kuna sommet d'Afrique 2022 nde ezalaki organisé epa ya bandeko ya Financial Times bango nde ba organisaki yango pona nini pona thème nini investissement en Afrique et en RDC investissement en Afrique et en RDC yango wana bakendelaki kuna alors mokonza mboka ya ezalaki pensa invité d'honneur pour akendeki na 3 titres akendeki na titre liboso akendeki en qualité de président de la République président de la République ya RDC oyo RDC azali solution pour makambo ya environnement ya mibale akendeki comme président ya CEEAC akendeki na Londres pona président ya SADC omoni 3 titres nde memaki kuna alors mukonzi mboka na kokende na mboka wana alobaki makambo bele ba communication misatu akoko pesa kuna oyo ko profiter biso ba kongomani toyeba yango eza nini oyo akendeki koloba kuna ban kongomani bisikano so bazwami ba diaspora na kati ya mboka toyeba bisikano so mokonzi mboka akei peut-être oyo kaki yango na ndambu mais siko na ngela yebisa yango un peu en intégralité na bituna nyonso président Félix Tshisekedi batuna kie epai ya ba journaliste po azalaki abengamaki liboso na ba journaliste pona kotuna yeba question ndenge ya momesono bisika nyonso yakendaka ya liboso alobelaki pona question ya ba bloc pétrolier pe gazier ba bloc oyo tango biso totiaki yango na kati na marché po ete oyo alingi exploiter aya ko exploiter et tombokisaki batu ebele awana mboka ba o batalaka makambo environnement ba Greenpeace ONG wana Amérique yemoko Royaume-Uni pe ba mboka mususu ba sepela kite RDC ay bana ko exploiter ba bloc pétrolier na ye wana pe gazier pona nini ekoko bebisa environnement ekoko polluer environnement. Or, bango ne baza ba grand pollueur, bango ne ba bebisa na bango. Mais RDC alinga exploiter ba ressources naturelles na ye, ba kopekisa kaye pona nini akobebisa environnement. Batuni mokonza mboka
motuna wana kuna mokonza mboka eza ndenge nini pona ba bloc pétrolier na yo na ba site ba bloc gazier ye alobi biso na kati ya RDC banda na ngai tina population na nga mobimba tokotikala jamais koyoka ata mutu nani kopekisa biso ko exploiter ba ressources naturelles na biso na l'offre lancée ayaki koyebisa bango. Le président de la République démocratique du Congo a indiqué que la RDC exploitera les ressources naturelles et n'écoutera aucune injonction. Wana na français balobi bon. Wana eza pona kopesa sa réponse et pas il y a John Kerry oya utaki na Amerika kopekisa mokonza mboka atika ko exploiter ba bloc pétrolier wana. Pe bande ko mususu oba kopekisaka mboka na biso ba exploiter biloko wana alobi mutu akoki kopekisa biso ko exploiter ba bloc pétrolier na biso azate. Bana réponse ya mokonza mboka et pas ya bande ko nyonso oyo ba monaki ke to exploiter te. Réponse ndi apesiki bango yango wana. Alors pona ba bloc na biso ya ba gazier yebi déjà que ezala ba mboka ebele ba présenter déjà volonté na bango pour la ko exploiter ba nani na biso ba bloc gazier na biso. Il y avait déjà 13 candidats, 13 sociétés oh ba se montra qui volontaire pour na ba ya ko exploiter ba bloc gazier na biso. Alors biso moko siko po bloc gazier on a ezala nkaka 3 biso moko siko to kopona na kati ya 13 société ba monisi volonté na bango ba ya ko exploiter ba komisaki ba kombo na bango na offre to salaki biso moko République démocratique du Congo to koyeba na kopona na kati na bango société nini ya malonga nde to kosala na bango contrat d'ici fin du mois to kosala na bango contrat de yango wana mokonzi mboka. En tout cas félicitations pour na mokonzi mboka to kene ko laksa bino tala bilili lolenge nini moi mituna ata moi 1 minute 2 minutes to ko laksa bino na moi bilili ndenge nini elekaki kuna ndenge ba tourner ba question ye moko mokonza mboka po bokolo ba communicateur a dévier na ye po bino lokola bolingaka pe bilili preuve na bino yango mikolo yo mwana manianga changer pour ça le BT photo pesa ka bango mwandambu ya bilili ba ye ba pe makambu to kolobaka ezalaka ya solo yango wana boko mona pe moi bilili otela ngwana muke. C'est vers 1h30 dans la nuit de lundi à mardi que le président Félix Tshisekedi est arrivé à Londres, en provenance de Kinshasa, pour participer au sommet sur l'Afrique 2022, organisé par le Financial Times. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le chargé d'affaires de la RDC au Royaume-Uni, accompagné de ses collaborateurs. Invité par les Financial Times, le chef de l'État devrait prendre la parole ce mardi 18 octobre 2022, dès 9h45 à ces assises qui accueillent plusieurs autres personnalités œuvrant dans divers secteurs d'activité. Des sujets abordés devraient toucher par exemple la problématique de l'après-Covid-19 en Afrique, le climat des affaires, les investissements, la transition énergétique et bien d'autres. Quant au président de la République, il ne sera pas surprenant qu'il brosse les potentiels dont dispose la RDC dans divers domaines comme par exemple la biodiversité, les minéraux stratégiques, l'hydroélectricité auquel il faut ajouter un climat des affaires de plus en plus attractif. C'est justement... Aujourd'hui, à cause évidemment de la destruction en Amazonie, le bassin du Congo est devenu le premier poumon mondial. Mais est-ce que vous avez l'impression que le comportement de la communauté internationale va dans ce sens? Je ne crois pas. Donc moi, je pense que nous avons intérêt à tous nous parlons. Il y a des groupes armés qui sont actifs dans le parc de Biré. Nayango mokonzi oyo yaka na mboka na biso. Mokonzi mboka Laurent Désiré Kabila a déclaré makambo. Mais avant naïba ko dété makambo Laurent Désiré Kabila a déclaré na continuer na même angle d'idée, même idéologie. Na mokonzi mboka ndenga kesala mobembo ne kuna na kati ya Londres. Ba tuna ke question siko mibale pona situation sécuritaire. Pona makambo ya ba M23 ozo kanisa nini.
Ya lobi ke pona makambo ya ba M23 nazoko interpeller lisusu communauté internationale bango bazana makoki nyonso ya koyebisa ba M23 batika bakende. Nazo interpeller lisusu communauté internationale pona bayebisa ba o ba kotinda ka ba M23 donc ba agresseur ya mboka Congo bayebisa bango ke batika ko soutenir ba M23 bazwa basodala bango bakende. Donc azo sala accusation pour na kolobake ezana bamboka o baza sima M23 baza sima ba agresseur ba konyo kolaka mboka na biso ya RDC pona yango nde mokonzi mboka aleki na kokende vraiment na politiquement koya kolobake pona makambo ba M23 nazoko interpeller kaka ba grande puissance la communauté internationale o azala makoki nyonso esengeli parce que soki ba Rwanda bazala mboka na biso ba na Rwanda bazala mboka na biso ba na Mulenge bazala mboka na biso parce que ezala couloir moko ba fongola kala tangu bitumba ezalaka na 94 wana tangu génocide ezalaka kuna na kata Rwanda ndeba mindele communauté internationale bandeko na biso ba senga Mobutu afongola couloir pona ba kotisa ba réfugiés ndi a partir ta wana ba réfugiés wana ba mimela biso kokoso koboma pasi minyoko a partir ta wana alors bango wana kaka batu ba kotisela biso ba réfugiés wana bango kaka wana ba yebike na nzela na ba réfugiés wana biso Kongo nde toko nyoka ma kimezala kate bango nde bazana makoki ya koyeba koyebisa batu na bango ke botika bakotika wana ezalaki déjà accusation mususu accusation munene na tina na makambo kolekaka na katia est de la République démocratique du Congo. Donc mokonzi mboka na katia mwa vidéo bolandi azoloba bien lolenge nini makamba mabe to tuerie to désordre et kota na kata mboka na Congo. Biso tozalaka na makamba ko vivre na kata minyo côté to yambaka peka la batuchi bayaka mais bazalaka na bango mwa kimia mais tango kaka siko batu ebele baya en vrac na ba muso bakota na minduki na bango na 94 nde memela biso kokoso emela biso passe. Même Koutou, l'ancien président Joseph Kabila, Natango Naye, abandaka déjà ko déclarer Makambouana, le 25 septembre 2013. Hein? L'ancien président a été na tribune ya Nations Unies kaka abandaki ko dénoncer complicité à communauté internationale pour bangonde bazalaki à la base ya kokota ba réfugiés o ya Rwanda baya na kati ya mboka na biso petit banda tango na mboka Congo ezanga kakimia soko kena ba internet okebeta kaka discours ya Joseph Kabila na le 25 septembre 2013 na tribune ya Nations Unies okokuta na makambo Joseph Kabila déclara ezaka makambo Laurent Désiré Kabila banoko déclarer ezaka makambo président Félix Tshisekedi azo déclarer pe donc président nyosa na mboka na Congo un certain temps a fustigé a condamné hein entrée wana ya bato wana na mboka na biso pona koyeba koya ko nyokola biso or que c'était un plan déjà bien fabriqué d'avance yango wana mkonza mboka kuna amekaki kotalisa batu eloko wana nde tokesiko doléance to kolela ya mokonza mboka eza ye mutu liboso te Laurent Désiré Kabila pe alobaki kaka na même langage oyo mokonzi mboka président Félix Tshisekedi aye kosa azosala ba déclaration kuna azoloba batu muso bazobenga ngo ba Jérémiade ba muso ba pleurnichement ba muso bazoloba ile kolela donc le président de la République a déjà que asala makoki ya kobengana M23 kobengana bato na nyonso metango kotala bato baza sima o bazoko yeba ko condamner agression wana te bato baza sima o basala déjà plan moko bien monté bien avant. Alors pour la communauté bato wana ça demande un peu de diplomatie pour na toko matina po wana combien de président baleka na mboka ba dénoncer loko wana agression Rwanda même yemoko Kabila le père a dénoncé yango Kabila le fils a dénoncé yango na tribune ya Nations Unies le 25 septembre 2013 a dénoncé yango makambo belé oyo aloba Laurent Désiré Kabila aloba nini ke ba pays wana nyonso balingaka Congo azala na un dirigeant faible pona ba domina kaye ba konza kaye ba dicta kaye
alors ceux qui Congo azui moi président aza makasi aza un peu moi résistant na badita wana bakolinga kayete bakosala bitumba pote ko rendre mboka na ye ingouvernable. Kabila le père abande kolobango. Kabila abande kolobake, ces gens là-bas veulent un président faible. Président Nyonso akoya fort bakoyina ye. Ils veulent un président faible. On lui dit faites ceci, faites cela. Akosala. C'est le président faible oyo communauté internationale lokakanakati mboka la biso République démocratique du Congo. C'est comme papa Laurent Désiré Kabila abande kolobanini. Qu'est-ce qu'on disait au président de faire? Oyo ya faible. Abande kolobake ba pesa ba Museveni ba richesse à Congo. Ba carré minier, ba café, ba coton. Ba makambo ya ndenge na ndenge ba investissement ndenge na ndenge sans que ba futa keloko na l'état. Laurent Désiré Kabila kuta bango bazoko exploiter na mboka Congo bazana ba carré minier ba vendre na mboka bato bazoko tonga ba mboka na bango Congo zotika la kabongo. Président Laurent Désiré Kabila ayebisa bango non na ndenge bazoko exploiter boye boke ne ko se faire enregistrer na ministère ya mine nde yangwana batombokela Laurent Désiré Kabila. Mais il y a des fois beaucoup de gens non moi na manianga akoko lobaka makambo izalaki nango ti azo fondé yango boko landa paye moko Laurent Désiré Kabila lelonde bilili ekoloba nga lelonde bilili ekoloba bolanda ye moko Laurent Désiré Kabila makambo azolo babongo to continuer bolanda bandeko. Seveni l'avait dit à la délégation de ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni et à ses frères des concessions. Parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'il coopérait avec les autres, les moboutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant allez régulariser votre situation au ministère de Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, monsieur, c'est pas possible. Droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on ne pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'empire Himatusi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de pays de la communauté internationale. Boyo Kibino Moko, Laurent Désiré Kabila Azoloba, Bango Bazana Posa Bayebisaka ba président faible, ba pesaka bango ba concession, ba makambo nyonso oyo ezala kata Congo, bo mengo ezala Congo bango basalelango, ba bongisaka bamboka na bango. Mais likambo mutuya ezande kolukila babanya mulenge mabele. Bakabela babana molenge mabele moko na kati ya Congo problème nde ya mutuya susu Laurent Désiré Kabila ayaki ko bagisa oyo ba imposa kiye na contrat ya Lemera bakabela ba Rwandais ba Ougandais 300 km ya est na biso ozomona biloko esala ke Laurent Désiré Kabila baloko ba je ne trahirai pas le Congo na ko trahir Congo te et lukele loi. Donc le président ne soit yaka ke a tellement na position na ye pour na kolukela peuple bomengo président wana avant d'arrêter.
mais nazoka mwa bandeko balandi kati na mkolelelo ndenge bitumba etomboki susu ya ba M23 oye katanaka na ba 2012 2013 wana pona Kabila zalaki contraire ya kondima ba contrat ba demande ya ba M23 ya ba kunda batware ya ba CNDP soko landi discours Kabila pesaka na le 25 septembre 2013 à Lobela Kango ke ba bimiselinga bitumba ba M23 pona ba contrat oyo mboka esala na 2009 na bakunda batware ya CNDP bango ba monaki que ba population Congo RDC akolandaka yango te andenge à la lettre ne ba eko matisa susu bitumba ba eko bima la forme ba M23 mais ayebaki ke eza ba Rwandais na sima wana akondanaki afistishaki alobaki ke ya agression ya RDC pa ya ba Rwanda pe ba Ugandais. Na Tawana, il y avait toujours Rwanda et Ouganda. Rwanda et Ouganda. Et ce sont des frères qui ne sont pas séparables. Ils sont inséparables. Moi, na Museveni Kalamingite, Azalaki na Rwanda, ba beti masolo na bangonyoso. Ndenge sengeli. Et nous croyons que Ouganda, ndenga yeko bengana ba adef la Congo, ayeko protéger ba intérêt na ye. Il n'est jamais venu pour faire du bien. Oh bengana ba adef, ils sont toujours là. Aye pour la protéger. Alors la guerre il y a Est, il y a M23, ça profite aux Ougandais. Yango Rwanda so molake ngai pe fona kota kaka na zuwa ba intérêt na ngai. Yango yena ba guerre wana. Alors ce côté ali penza président Joseph Kabila abanolo ba bongo. C'est après avoir passé un acte de solidarité à accueillir sur le territoire congolais les réfugiés d'origine rwandaise. Hein? Kabila zoloba si makosala acte ya bolingo ya koyamba batu wana et yango na lelo ese na biso ya mboka pesa susute. Et c'est depuis le 16 mars que la rébellion M23 na FARDC babandi susu ko bunda kuna na Goma bazui Goma na 2012 ils ont récupéré même Goma bazui wana Joseph Kabila mutazoloba guerre et tomboka. Mais biloko wana bato nyonso bazoloba contre le président Félix Renaud azosala le côté bon se référer na kala que guerre yaka pourquoi diaspora boyoka bien bino ba ebele boza kuna bozaka tangu nyonso koyoka elbo ya fois bazo opposant on bazo yeba ko expliquer makambo na mboka te ils ne sont que là pour chercher le pouvoir. Mais en réalité, les choses qui se passent dans le pays, qu'il n'y a aucun président à cause de laquelle Nakata Bitumba peut allouer 100% au peuple à Koulinga. Parce qu'il y a la guerre, il y a des troubles partout. Nous devons se battre. Mais vous voyez un opposant qui arrive, non, ne passez pas les délais. Alingine élection, alingine koluka solution na mboka te. Donc, voyez Baba diaspora, un président, moi Namboka, qui se bat pour chercher la paix dans notre pays, pour chercher, c'est Mboka la biso guerre ezalate, bana Congo bazwa kimia, aboyi kondima ba contrat wana, ba guerre mati, mais nous sommes contre ce président. Il faut avoir un peu l'esprit de la sorcellerie pour être dans cette position, mes frères. Tolinga mwana Mboka, tolinga président Félix Tshisekedi, mutazo bunda pour Mboka zwa kimia. Kabila pe akutana ka biloko ngo akende ko déclarer akende ko loba akende ko funda parce que la guerre de l'ex c'est la guerre de la communauté internationale bazala makoka ko loba kanga pe kangami stop pe stopper parce que ce sont l'origine n'est pas le Rwanda nani alongola passer Rwanda wazaka na pouvoir na 94 mais c'est la communauté internationale. Oh bazwa Kagame ba comment ko utiliser pour akolongola Mobutu Kagame waza formation c'est aux Amériques en Amérique. Denga basala projet baya kolongola Mobutu pour na ba installer mutu la bango pour ba exploiter ba minerai à Congo. C'est la communauté internationale. Yango mu konsambo ka yibisi bango kuna ke j'interpelle encore cette communauté internationale basala quelque chose pour la koyebisa Rwanda abima na mboka Congo. Wana nde makambo elekaki kuna na kati ya mboka oyo bango bazalaki mu konsambo kazalaki na Royaume-Uni. Ndenge na ebisaki bino kuna la sommet ya Afrique 2022 kuna babengisaki epa ya nani Financial Time pona makambo ba investissement en Afrique et en RDC. Wana na kansi tosili koyoka makambo nyonso oyo eleki kuna.
toyebisi bino poser mokonzi mboka ba question pour na makamba ba M23 pour na makamba ba carré minier à répondre ba question nyonso wana pour na ba guerre oyo ba imposer biso ba répondre ba question to kembala moko na point mususu pour na toke na biso ko sukisa mise en retraite ya ba officier supérieur na kati ya armée ya liboso o ba pesi akende en retraite avanda paiement mbala musese o azalaki chef d'état-major basili ko remplacer et pas ya papa Chiwewe Christian wana ba mususu pe ba basili ko sala bazo ba nomination na bango nomination ya sika esili ko bima na kati ya armée nomination na ba commandement ya ba unité na ba commandement ya ba corps militaire nomination esili ko bima na ba commandement ya ba zone de défense pe basili ko pesa ba nomination na ba chef d'état-major na ba zone de défense wana basili ko nommé bango pe alors na troisième zone de défense oyo Yave Filemo azalaki nde mutu mususu akei kuna na troisième zone de défense ezande général Mbangu Machita Marcel général Mbangu Machita Marcel yende asili kozwa troisième zone de défense to betele maboko papa ye mutu azalaki côté ya oyo papa Chibangu ake azalaki côté ya Kasai Oriental yende ake kuna alors nde tobengi général Ekenga Sylvain yende asili kokoma nouveau porte-parole ya FARDC Ekenga Sylvain nouveau porte-parole hein? Merci beaucoup maboko pona yo John Chibangu a se révolté ki na tia ya Joseph Kabila tango yibaki élection ya Etienne Tshisekedi akendaki en rébellion pona ko se révolter nde ba kangaka ye ba eko bimise na amnistie pa ya papa Félix Tshisekedi nde sikoyo ba eko tombola ye na 21e région militaire na Kasai Oriental et sika papa oyake na 3e zone de défense 3e zone de défense eza na Ituri Nord Kivu Sud Kivu na Maniema mais yesiko papa Chibangu aza na 21e zone de 21e région militaire na Kasai Oriental Kasai na ba mboka wana Kasai Central et moi information mukepo na bandeko ebele bakena bango en retraite mais toko kende ko nommer bango nyoso te moi ndambu ka tolobi ke ba changer ba commandement FARDC siko photo longola tous les étrangers complices traîtres faut ba kende mupanzi toyoka kina Mambasa ba rebelle bazoleka kuna ba ADF ba bomi batu bakati batu bakingo mais il y a des FARDC pembeni il y a des agents de sécurité pembeni pour dire que bango ba dénoncer il y a complicité tout ka ba complicité voilà ce sont ces gens qui sont des banyamulenge dans l'armée ou ba ya nanzela ya mixage bango la bazalaka toujours à l'écoute ya batu na bango et ce qui se passe dans Sud Kivu na Sud Kivu bazolo ba mekuna na Uvira est-ce que beaucoup changer na mutako kambaka secteur ya Uvira wana te parce que aza complice azoko bomisa ba soda ebele na kati ya front na Uvira bo changer commandement ya secteur ya Uvira wana de yango wana bato ya Uvira bazobenga na boye koloba ta kombo mais bino moko bakonja mboka boyebi na Uvira na lezo kamba secteur ya Uvira na makambo ya FARDC azo sala mabe abomise deja ba ndeko na biso ba militaire ebele pona ba complicité ko tia bango na mutambu pe bakeko kuvala kata mutambu qui est Mulumba contre papa babengi Antoine Bochili. Ok. Aza journaliste na journal Baromètre. Ye asela ko kolobaka no kinke Mulumba a comme proche ya Katumbi ye ndazolongo na ngambu ya Félix Tshisekedi lokola zi place te a passer Cecilie akene kokota na ngambu ya papa oyo Katumbi ya yoki yango lobi non ozoko yinisa ngai pa mokonza mboka alors faut na porter plainte pour na diffamation pour na mensonge pour na injure publique alors eza malamu te nde wana akeko funda ye na cour d'appel de la Gombe akeko funda papa wana bako fundana nde yango wana biloko bako boyaka makambo ba injure makambo ba diffamation en tout cas yango pe kaka Patrick Mouya ya ministre na biso information aza contre ba journaliste o baza indiscipliné donc ministre na biso information là
coup de chapeau parce que vraiment bisonio soto condamna kango aucun a étendu que kofinga kate loba makamba politique pe loba o esengli critiquer na ndenge ya makamba mabe o ko sala makana politique mais ko kende ko kota na vie privée ko banda kofinga kamutu wana ko zalaka malamu te yango ministre de l'information Patrick Muyaya azoko fustige condamné comportement ba journaliste monsieur c'est comment lokola opposant mais yo ozoko transmettre nouvelles mais okomi kozwa no ngambu moko wala ko beta ngambu mususu les journalistes baza lokola ba militaire bazaka a politique la katikati opesa information ngambu opesa information ngambu mais lokola ba chaîne bimala ngoko nga chaîne ya boye nga chaîne ya opposition nga chaîne ngo ba journaliste ba koma journaliste ya opposition journaliste ya pouvoir yango ekoma kabo papa Patrick Muyaya ko kabo note no chaîne en RDC koma lango chaîne to ya opposition to chaîne ya pouvoir chaîne ya katikati ezalaka sute na kata RDC yango wana biloko no sozoya mais makamba mafinga nde ya mabe yango kutu tangu bato ba finga ki soki docteur Mukwege papa Patrick Muyaya zolo bake botala gouvernement te il y a une justice qui est capable de trancher kama kamunyoso ya bandeko bazofinga oh bandeko bana ya Fachi Beton ba communicateur la Fachi Beton bazofinga docteur Mukwege mais là le gouvernement talib so makambwana Patrick Muyaya lobi que ce n'est pas le gouvernement ce qui bolingi c'est la justice ayeba na kopesa mutetumbu na makambo oyo et kosalama mais tala ndenge mafinga et que le kaka pour le président de la République na biso kutu nani oyo procureur ya cour de cassation alobaki ke esengela bakisa ba sanction pour ba oyo bazosala outrage au chef de l'État mais azado aboy otala akage aboy en notre zana état de droit biloko wana etikala kande wana kutu pona akage fallait kutu balongola na moi punition ba pesaka na batu wana lokola tozana état de droit donc mutonio sa kolo ba n'importe quoi devant le président muta azado lobi que non ndenge zawana totika kaka ndenge zalaka wana donc biloko wana procureur azoloba ezana tina mon côté totala na makambo sikotango bato bakofinga biloko bakomi kaka non ba communicateur chef d'état bakomi kofinga c'était Gilles Mutaloba qui a déplacé le langage na tina docteur Mukwege ndenge asala ka makambo ya bana basi mais asengela kengo pardon mukoloni boyoka déjà que non papa wana o aloba ka makambo be contre président de la République asengi pardon. Mais c'est nous dans les pouvoirs. Surtout quelque part il y a une faute. Toké na biso moko na kateche, toké senga bolimbisi. Yé etam la bongo. Mais combien qui militent dans la carte de chaîne et la télévision, ba loba kamabe, ba fingaka, ti etindi kutu procureur aso adesok amatch ça ba dose à punition. Parce que vous n'avez jamais demandé pardon. Mais biso suko président Gilles, aleki a sengi bolimbisi na ba maman, a sengi bolimbisi. Et pas il y a papa Mukwege pour na moi déplacement de langage wana pe bino bokomi komona. Boko yoka président Gilles yemoko akosenga bolimbisi o moyokaki ceux qui mutasenga bolimbisi est-ce que boko même sous la condamnation allez comme munoko mais tango procureur azoloba vous ne voulez pas que procureur abakisa sanction azado aboy akaja boy mais tango suko tala suko bino makambo ko sala donc président del bofinga na bino mais tango suko yo bato bafinga ka président vous sortez aussi quand mokoloni bobima pour bandolo ba pe contre bato bafinga ka président il faut se parler bino bo tala ka suko tango yena ngamo na bino ne boko koloba. Donc c'est pour cette raison nga naye pona ko yeba ko yebisa ba kongomani que mafinga eza mabe na kati ya chaîne biso moko to yeba kango toza ba communicateur na chef de l'État mais tango to kuta mi que non moko na biso aseli mbeba to kende ko vanda ande ko kotoyo pe akena itandike kaka mbala moko symbole msipe makambosile ndenge président de la République a pesi simbisi na ye pa papa Mukwege a déclaré que papa Fachi Beton que Mukwege asali makambo minene aza prix Nobel mokobongisa kabasi na biso eza vraiment eloko nsaka te loko blague te donc il a fait un grand travail en gros prix Nobel muta ko féliciter mais tant que to na makambo linga présenter candidature na ye aza na raison na ye mais tant que to question na guerre politique wala to ko bundane politiquement voilà et ko talengir te mais to bunda politiquement wana akomona ngwe te politiquement nous devons combattre parce que comme ce adversaire biso to na papa mukonza boka Fachi Beton yé pas pesi candidature na ye on a droit ya ko se combattre mais na mafinga te il faut tout combattre politiquement et yangwana ça na koyoka moi extrait ya papa Gilles et sika asengela ki pardon en tant que mon ami mon collègue na kata musala oyo esengeli to mema nami kumba merci beaucoup de temps to sisi koyoka nde na kopesa bambote na ngai. Ok, merci beaucoup na balandi nyonso monde mobimba. Sous émotion, nazalaki émotionné pour la répondaki docteur Mukwege. Mais na koyebisa bino que docteur Mukwege azali prix Nobel de la paix. Azo prôné paix monde mobimba.
yango na kosenga excuse na bamama nyonso ya este mobimba na Kinshasa partout oyo nyonso azali mama oyo azalaki blessé na oyo nga nalobaki balimbisa ngai mbala misambo 1000 fois nasengi bolimbisi parce que toza bato ya moko ntombolo mwa mai wakaninda oyo azoprone la paix oyo alingi désordre na mboka te. Merci beaucoup. Docteur Mukwege azali candidat ya 2023 aza ennemi ya mutu te, azali ennemi ya Jules Munyere te. Merci beaucoup. Bolimbisa nga mingi na kozongisa lisusu te. Bamama nyonso ya esto, bamama ya Mbushimai ya Kananga ya Lubumbashi Kolwezi Kanda Fungurume, bolimbisa Jules Munyere eza sous le fait ya émotion parce que mutu olingaka mingi soko moni mutu wana bazotake motema esalaka pasi makasi. Alors bolimbisa ngai tozala toujours même moral muluba muswahili mukongo sankurwa beto na beto toza bana tata moko ekolo moko nous vivons ensemble. Merci beaucoup. Bosili koyoka bino moko si bomona Pierrot Luara aye na télévision lokona na finga ki papa mokonzi bolimbisa ngai bino nyonso bandeko bakongomani bolimbisa si bomona si bomona bino nyonso bokendaka na ba télévision ba Peter Tiani soki banani wana bokenda si bomona boye na télévision bomona kosenga bolimbisa. Ça c'est un exemple et c'est un enseignement. Oh bayiba bambongo si bomona bamwaleka kena yiba mbongo na kata Congo bolimbisa. Alors c'est une leçon boyeba na ko respecter les communicateurs du chef de l'État. Bo pesa kabango limemia parce que tozo sala musala munene chani nini ezoko la kisaka bolamu ya mukozamboka comme nous le faisons au Félé le quoi bata Croix Rouge. Nous sommes soutenus des fois la diaspora basungaka biso to tambola na transport to kende ko futa eloko songo le sika esenga mani ndena pesa numéro na ngai pona yo pe ozana posa ke na pesa pe lusungi pa mwana manianga esika kenda ka moi transport na ye e kozala pe malamu numéro na ngai yango plus 243 951 67 35 plus 243 951 67 35 wana bambote na bino nyonso kimela nzambe eumela kati na bino sans oublier dapa na ngai on a komi kobenga mikolo son excellence Augustin Jean-Vic Kakesa bambote no ebele kuna na kati ya Bolivie abiso moko na kati ya communauté congolaise de la Bolivie. Merci beaucoup mon président de la République Pelibota Mobimba. Salutations à vous et mon secrétaire général Kabouya Mona Bouté. Merci, au revoir.